Saratola TV. Au ça la Gabin Sport, au tient vraiment ma coloboye. Ou so on a pour ça bassin au canano mako. Ah, on a besoin bassin. Oh tiens. Hop. Gabin. Hop. Sport. Hop. Et faut qu'on le Gabin. Oui. Au bien moli moi na té. Saratola TV. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'il y a Gabi sera fan dina lekina ya mobali? To grand frère na ya mobali. To bana na ye. To ba cousin na ye, ba cousin na ye parce qu'il y a Gabi azana ba cousin évidemment. Afin dina bango akota l'émission na ya salaki. Bakoya ko memanga bazudi ko moko ba panzi ko to bazudi ko moko ba panzi ko to memi ande mutakala. Mukona ko bimisa. Yange ko zapande mutakala zo mona na miso abatu boye bazo memangai. Na tina rouge ezaka na kati zo mona. Mais pourquoi la sœur ne veut pas comprendre? Pourquoi la sœur ne veut pas comprendre? Pendant que banana ye bango moko ba contre ye. Bande ko na ye ba contre ba propos tenir. Ba comédien ba collègue na ye ba contre ye. Te na moni ba bande ko musuba ulu bana ye kuna epi créer ko sona kuna ngamu na ba. Saratola TV. Asuki wana ta koma na ye mukala baninga na ye ba comédien koyaka kofinga ka batu matin midi soir ya Gabi asuki lisusu wana te akomi kofinga batu bensanité na kati ya réseaux sociaux oyo ezali bongo bisika oyo photo édiqué merci bisika il faut que tote à jeunesse maman mukolo lokola Gabriel akomi na ye kofinga ba bêtise epesi pasi mingi pe mawa pour les siècles des siècles. Amen. Ba comédien bozwa kiti. Saratola TV. Ya Gabi abanob mana Shoga. Shoga na qui ça Shoga? Arrête ça. Je te dis. Sa vie. La relation peut pour ça la sauter. Te ngai na lobai na ye. Parce que nous avons besoin de relations avec Gabi. Mais du coup, quand elle passe à la télé pour affirmer qu'il y a un APD, c'est ça le problème. Du coup, quand elle affirme à la télé qu'il y a un APD, on a Gabi. En tout cas, ce petit cop et ça bien. Et puis, il y a Gabi et un cop à défi. Saratola TV. Il y a Gabi qui s'inquiète, donc sur l'émission Natala Rango. J'aime ta façon de parler en fait. Ça m'impressionne façon dont on le la ligne en moins. Saratola TV. Parce que moi en fait internet va comme ça mon déni. To go za to finga na boye, to lo ma bebe tant to kutana, to ko sola na biso. Ngala zela ka moment ona il y a des Gabriel Bananga ma bibo na télévision ndinga na recadra ba émission na ye to kutana andeo ya télévision place moko boye. Saratola TV. Ya Gabi, je te mets en défi. Il y a découvert ce APD. Je te mets en défi. Il y a découvert ce APD. Ce APD, en tout cas, il faut pas en sang. Et puis, APD, on moko ni bazana ba yebi. Na mili na biso ba chroniqueur to yebi. Mais ce cas au santé à Gabi au peng obligataire. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ba comédien na biso ya mboka ba koma kosala soni makasi leba teka culture ya mboka na biso libanda ba koma komemela biso soni na kati ya communauté. Gabriel Ziana Sambira pona yo. Gabriel akotaka théâtre po akete fona yemba na yango ya mingi na koyemba. Oh ni
Likambwango ezalaka Gabriel lokola atangaka penza bakelasi mingi te. Kendaka na ye komibwaka kosala théâtre. Po na théâtre vie ezali facile. Na théâtre na talon na kola na sengle mibali bakolulanga na facilité. Po ete kelasi penza mingi ezalaki na nzela ya Gabi te. Kasi epesi pasi mingi pe mawa Gabriel akomi na théâtre asali misala oyo esengelaki te asala abimi na mibali ya bato asali kisongi alongwa akomi ti commissionnaire ebongo yoka atterrissage ya Gabi akomi lisusu na poso ngando alongwe na poso ngando akomi na arc-en-ciel 4 couleurs ya Gabi asuki wana te akomi na démarche akaneton alaisément lokola mwana asumbi na pampers azozanga moyen nini ya kotambola atterrissage ya Gabi somo makasi bandeko elongwe wana akomi lisusu commissionnaire moi na batampo elonge komi rouge kokende kolakisa bato esika ya kovanda na menkao atterrissage ya artiste esengelaki esuka bisiko esuki te asuki wana te akoma na ye mukala ya baninga na ye bacomédien koyaka kofingaka bato matin midi soir ya Gabi asuki lisusu wana te akomi kofinga bato bensanité na kati ya réseaux sociaux oyo ezali bongo bisika oyo foto edike mers bisika oyo il faut que tote ya jeunesse mama mukolo lokola Gabriel akomi na ye kofinga ba bêtise epesi pasi mingi pe mawa. Pour les siècles des siècles. Amen. Ba comédien bozwa kiti. Comédien oya komekaka kobenga ngai. Ote botika ya Gabi to mesana bino bo mesana biso to mesana te. Na lobango mbala na mbala nga nazaka fana Gabriel na scène. Nazala fana Gabriel ya songi ya biloba loba ya tuba te. Nazala fana Gabriel ya commissionnaire te. Nga nazala fana Gabriel osora matina scène naza ko pesa makambo za ko sepela. Ba comédien nyonso bozwa kiti. Nana ba dossier ba comédien belé. Mais na otanga ba kombo te donc te boya obela ba tension. Sommaire du jour Fally Ipupa mwana mboka arobeta bongo na mikili ya poto arobeta na Arcueil et puis na LDLC Arena le 6 juillet na le 13 juillet. En tout cas ba warrior ba meloma na bonne musique bosomba babiye tozala wana pona ko soutenir mwana mboka artiste Fally Ipupa. Faire égal à hôtel Kobeta concert Naemi Ballet double Adidas Arena, coup de chapeau à l'artiste. Casino de Paris le 31 août. Casino de Paris le 31 août avec Fabregas, Maestro. Ba villageois, bosomba babiye pour biso to yaka ko critiquer. Ngwango tozobelela, bosomba babiye. Zénith de Paris avec le pasteur Mike Kalambai. Torozalawana bananzambe nyonso to somba babiye to zalawana pona lokumu nanzambe. Alors conférence forum panafricaine de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles. Ba femme entrepreneur, soyez la bienvenue. Na Bengsibino na forum panafricaine Oyo. Oeza organisé bongo par la fondation Neema de Madame Ketia Olangi. Salon de coiffure l'oiseau d'or. Ne bomoni ba salinga ndabu bomwa nde nazabu salon l'oiseau d'or donc o ngengi sanga manzaka o ngengi sanga elongi e obongi sanga nyonso RM like eza mafuto na osaila mikolo boyebi ba uteko epilenga na Belgique mais inge salanga moi ba bouton ba acné moi mike mais na niati kaka crème acné anti tache ya RM like soit et kausi angonios. En tout cas félicitations Joël Lekinanga Rachel Mukuna. Alors un grand merci na bande konyoso, un grand merci na ba meilleur fan du monde, un grand merci na famille Libota, un grand merci na batunyoso bolinganga batu tout bo s'abonner na chaîne nanga na c'est une opération 100K. To s'abonner massivement sinon t'es na tika na YouTube.
tika na ngai opération Saka. En tout cas bola l'émission oyo na Top Max officiel puis na Sarato la télévision, restez branchés. Noko yam snapation mbote. Mbote mama Sarah, mbote na bande kutsuka otala biso baza ebele na tombeli bino pe mokolo ela mubi pa nyonso bozwami. Je crois que manquer Dio pour, je crois, 3-4 jours. Ouais. Et ça, faut que tu aies belé. Déjà, Dubaï is coming. Donc, il y a Dubaï qui a analyse au Rome international. Dio, et comme international. Tu es internationalisé. Voilà les mots qui conviennent. Dio est au Rome international. Maman Nana Moussibou. Maman Nana Moussibou, président bébé. Maman Edwige Kalala. Papa a dit MK, Bosombela ingénieur Josué Billet. Yo peut senga na ngambu nga. Ngabe non senga na ngambu nga. Photo que na ingénieur Josué pour dire normalement. Photo zana Josué pour tout ça tranquille. En tout cas, merci beaucoup na maman Albertine Diasona, je te salue, prends rétablissement à toi. Mamita Dina. Mamita Dina. Maman Amita. Mamita Dina. Maman Aniba Super. Maman Aniba Super na maman Lili mère double. Bon, ça tu n'es pas double mais la bosse est sous combo moko. On est dans la Belgique. La Belgique. On est en Belgique. On a Londres né Zalara, maman Claudine Bokato là. Maman Claudine Bokato là. La maman chéra moi. La maman chéra moi si voilà. Tolingi to mema. Analyse oh na Dubaï. Nous tout autant ni pour se mêler na billet. La maman chéra moi si. Nous sommes tous les visas. Pour se mêler billet pour émission à Dubaï c'est en tout cas c'est. Ça sera encore avec Isabelle Babom. Merci beaucoup à Madame Vieva. Vieva, je te salue. Merci beaucoup, Madame Vieva. Merci beaucoup à Maman Chantal Le Coupe, à Maman Gisèle Choka. Merci en tout cas aussi à Lusamba depuis Chips, je te salue. Un grand merci à Gotou Batala Rabiso Pibalinga Rabiso, Maman José Lusadi Sunapesi Mbote, Maman Nyoso Balinga Mingi, Maman Emily Setimainga Mbote Nayo, Maman Nyoso, ya Vivi, ya Victoire, ya Nanga Vivi, Kitesi, Malembe, je te salue. En tout cas, ya Viviane, ya Vivi, je te salue. Et Monsieur Bandi, serrez vos ceintures parce que Maman Nanga a pexé une émission, Maman Véro Balissa. Ma tante chérie, je t'aime beaucoup. Si tu as une émission, Mikolo, on a combo à Gabi po Gabi. On dirait au Yaro Memelinga Mbupamba. On a habité maman, on a tiré dans la bête. Yenda tira ginga bon. On a recadré comme Malobo ya lobby parce que ça mon colo, on a tiré sur yete. Maintenant on recadré comme Makambo ya lobaki. Na tchana moi commentaire. Maman Véro sur l'émission na Yann Ntumba le bourgeois. Mon petit frère en tout cas, mon neveu plutôt, et Bissaye, la français, à la calme. Is it calming? Is it calming? Voilà anglais. Voilà anglais. Calm down. Ah, calm. You calm me down. Calm down. Calm down. Yeah. Yes. Dubai is coming. El Dubai. El Dubai. Tozoya Dubai. Mais bino pe bolongo la pe mayango pe no kiti. Ah, bolongo la mayango no kiti, c'est quoi ça? Bon, évacuer ville, et ralentir biso za mai wana de ralentir. Lo eso ralentir biso. Mai wana. Sinon tu te repousses à moi voyage un peu mon kepo, faut pas bon ça mai wana. Déjà na wana. La vie qui t'en pas si hein. Si, mai côté belé, mai qui belé. Mai qui belé na moni ba voiture dindi ba motambo na ba bablo na biso dans la boîte mais bango squeeze ba bablo mo ba plastique ça ka mutu moko bo tambo na mai na bime. Faut pas ça rapide, bienvenue à Zoya, bienvenue pas ya mama na Dubaï. Si yo beba. Blou e beba. Mai kotiti na niveau ya ba 2,5 mètres. Je crois qu'il y a eu même des pertes de vie, hein? Je crois en tout cas. Il y a eu même des pertes de vie. Preuve, on écoute Nathalie place sur ma 4 courant. Ok. Parce que imaginez que courant, imaginez si courant est na hauteur wana allez boule bêti et côté ce que la cabine courant. Faut pas kata. Normalement donc faut pas kata vraiment na sauce na bango place Corée ou ta. En tout cas Dubaï tozoya biso pe fondé sambe nzambe bambule kata. Mais quand on a bien pour 2 ans de boule bêti. Mais na kambo e bêti le bêti landani. Yango ba dindi makasi bon. Dindi makasi bon. Landani. Et puis da imboula mo bébé si blo va te belé bon.
Ah, nanga inde séance ya ba kiro yo na pesaka. Sœur na biso eza kuna. Ça allait être bien. Et puis kuna on va ba client. Ouais. RM Light. RM Light. Mais non lelo pe batu. On a besoin que élève mo atinda mbongo na ye. OK. Batu penza bana besoin sport pendambo. Voilà pour ça sport. Hein. Tout ça. Dubaï, toujours y a un sport. Sport. Toujours y a une marche poulet, toujours y a une cuisson sport, toujours y a Apple Sport, Apple Sport, Apple Sport. Apple Sport, ouais. Apple Sport, ils ont Apple Sport en un mot. Ils ont Apple. Mais Apple na sport, nous sommes Apple Sport. Wana sko po esara yango et permettre bateau bazaba ta minene siko minene ba physique tineti yo moni yo sala physique nzo tu za makasi bateau ba lemba amunene siko nzo tu lemba il faut na pc sport Apple Sport Apple Sport ezali na o dédié on a ba sœur na biso même na théâtre pe na sœur na biso moko comment il s'appelle Gabin Sport ya Gabin Sport. OK alemba makasi Gabin Sport eza sport oyo eza uniquement dédié pa ya bateau bazaba a oza o lemba. OK donc elembi ti comme soka telemi ils ont bougé bateau musu ba yoka ngonkele mais anzo ta mutu je vous conseille yoka ngonkele te bo aider mutu nzo to za ko ya bongo bosunga na Apple Sport. Apple Sport ba sa ngobo siko dépendre peut-être et là facile so c'est lango d c'est comme 10 yo moko mona marque écoute ça dit faut chama beaucoup awa tout droit boy tika et ça pas siko na émission Apple Sport OK donc so ça lango au senti awa na awa passi pendant une semaine yo moko mona ma awa ils ont forme na na traité ba bassin ba maman ba la ba bassin te ba plat na traité ba bassin eza ole to so ba biloko ba ole ba so pa kola nzo to so ki ma tete ko mekate za na ba inconvénient ebelé donc bo sala kaka Gabin Sport et mélangeara ba sport ebelé na kati Gabin Sport ezo vimbisa yo ba cuisse et vimbiso ba molin ezo panza o pe moi bassin. OK. Wana Gabin Sport. Et puis kaka na kata Gabin Sport, ils ont traité au pays na maboko place so ki saki mo ko lemba. Kaka na kata Gabin Sport, ils ont peso forme awa liboso. Gabin Sport ba sala ngondenge nini, ingénieur Josué. Gabin Sport da sport ba sala ngo awa. Wana Gabin. O Gabin Sport. Gabin Sport. Ndenge za wana. Efungola ya Gabi pe bassin. Efungola ka. La monnaie Gabi Kala, l'a évité. En tout cas, quand on a bassin de l'a évité. Tu avancé. C'est là. Au moins, du jour, il y a Gabi à Télémaka, à l'exception. Bon, on a un équé à l'exception. Mon attaque n'a pas chinois. Ah, Natalaka vidéo place. Voilà, le bas, pour mon ingangaye, à l'exception. Bon, on a un équé à. Yango zo aider sko tanga balukaka na monaka ye chinois tenga monaka en fait na évité mais na monaka on est vietnamien la monaka on est vietnamien tu avancé Gabin Sport et ça sport oyo ils vont permettre moto vimbisa ba cuisse on ne ba cuisse na ngiza makasi na ba bassin fongwa cuisse ya makasi siko bateau azana problème il y a sport Gabin Sport au ningisa lokolo mona e ninga na vraiment ngapi kutu mo ninga ezate po moi physique ezai kangama o sala Gabin Sport o tie vraiment makolo boye o so na pour ça bassin te o kangano makolo wa so na besoin bassin te o cha 1 hop Gabin hop sport hop Gabin oui ozo benga na moli mwana te ozo lo babongo ozo benga na pe moli mwa Gabin mais sala ngo sakolo babongo mais à tout ça les beaux il a moni zo te makasi tika na continuer Gabin hop sport hop Gabin sport hop sport pendant 10 jours. Au moins, on a avancé quand même. Et puis, on ressentit même awa et comme makasi. Ozo bengana molimo Gabin, molimo Gabin nyo sekende.
ndozo mono sa sport wana pour na bateau bana ba pon ba makolo nde na laksa bango ba saka cuisson sport mais oh is ba tu ba réclamer ba beza passi mais yango no momonte sœur na biso côté vuna na moni makolo o monte ba soso makolo comme minene à ça cuisson sport on dirait tika boy on dirait adon ya ta marche poulet on dirait Mole botami so mon baso ba cuisine soto le mikolo o mona le kolego mo monene ba soso makolo mais sauté donc RM Light on a dédié yango ya Gabi il faut expliquer oyo eza beurre de karité oyo ezo sala yo ten kitoko ouais beurre de karité na elongi okozwango mukie okozwa pilipili mukie et soir makasi nde papa biso nda koloba pilipili mukie yeyo serum ozwi yango ya Gabin oniati awa ozoni ataka na ba verre na ba kentos oye awa soki moto a peur de teint et là parce que ba orienta qui était il faut yawa ya Gabin oye awa nyonso osilisi wana oyeti awa na ba kentos na ba coude awa otali pe place ozomona mundu ezali ozwi yango pakoli même ba awa pe comme un verre pakola même ba awa pe j'ai remarqué comme un verre pakola pakola yango ça sera quelque chose de bon savon noir eza pona bato nyonso bana ba tache noire makambo nyonso bosela yango serum ezawana o eza soki bobimi olingo bima na tango pakoli yango moi ya te jionde ntango ozonga ndako na pokwa so cheka savon noir na on elongi zongi sika o ezo protéger elongi. Merci beaucoup na bande kotu batali biso. Je vous invite tous à recevoir RM Light ezali produit ezali très efficace bobenga na numéro ezana tsia ba télévision na bino soit bozeli yango bato bana espace Schengen bozo yango na poto na France précisément eza diana na France eza déjà ebele bato boluka RM Light na Europe RM Light eza déjà disponible na place wana na France montana Belgique rejoint montana Londres montana partout bozali rejoint en tout cas voilà. Merci beaucoup Noko Yamse. Na banza émission na biso bandi. Je pense que non comme ça les autres kende bien. Moussale kende bien au four et au moulin na na chaîne nanga moko chez Yambe officiel. J'avais décidé à tiens un mois de différence na Top Max vu qu'il na ça la rappel na Top Max na ba il faut na komisa onde mususu na tournera na ba comédien ya kala ba disparaîtra ba mona na lisuté ba bossa na bango. Non, que nous l'avons ça, c'est une conception que j'ai créée. Na sali conception, pour nous l'avons ça, même ba vivre ba comédie ba kufa, so ba kena chez Yambe officiel ba otala ngokuna. Mais sinon, tout ça en forme, musale qui est bien. Maramutu ba tuba otala, maramutu ba tuba olo ba ofinganga na oyoka, pe na otala bango. Mais sauf que ça mutu no sotene ba répondra. Ah, ça mutu no sotene ba répondra. Ya ba tumusu ba goutte d'eau dans l'océan. Ah, il y a bitumba banzoko. On se voit ma titi bon ça bon côté ya te ba yo kaka parti na musika donc batika na bunda na nzoko bangote Noko Yamse je pense que tala ki émission ya ma cancer moi ça ex moi ça 7e bagarre je pense que tala ki émission na bato ba tindelinga ba lien nyonso bato ba tindela en tout cas de près bato ba tindela nga bato ba manquer moi ba tindelinga noko tala na oyo je profite aussi na pesa mamundi bumbote papa Bibeson en 7 fois Ingambe je te sali en tout cas mamundi boupé ba otindelanga balie tala noko tala nasi ba maman c'est pas tout le monde qu'on doit répondre à la télé, c'est pas tout le monde qu'on peut recadrer à la télé. To recadrer ya Gabi parce que au moins il y a langage jo ba ko fanatique na scène oui au-delà ya makambu so au-delà de ce que le TV pour Gabi, mais il y a quand même attiré quand même attention à battre vers Gabi. Et puis tout ça ya tika o salamabe. C'est ça. Et le auto linga. À part y a monté le musuto linga te. Parce que on peut pas dire que y a Gabi azamabe normalement. Non.
azama bé normalement azama bé totalement ti a moto a peine ba défaillance a moto le roi bisonyoso mais tant moto yo recadrer to sango deux fois na en ya yete na moté a mabe na yete to yo sala ngo ya rola ki sabato ke sera bungi nzela na kala bando teka culture ba teka art ba teka théâtre bata théâtre ba teka théâtre bata musique ba teka musique lelo elo ke comme comme sanga bato théâtre moto théâtre on préféré a teka ba insanité na télévision qu'on ne peut pas appuyer. Il faut qu'on martele sur yango ko l'accès qui osa mabe ngasi ko sona zaki ya gabi tant on a moni émission di bossona lobi bêtise bande ko to ba leki ba saleli nga ba émission na kende gauche droite té ba numéro na bango za TV na obenga bango Yams Sarah botika nga pardon s'il vous plaît na ça ki yango ezaki erreur voilà c'est fini. Na pesa ka exemple mawa benga kabiso mawa benga ka lobi yo makambo ngabe pesa ma ya mo benga nga pinda gangelinge si nga ba benga nga balo biti asisi na seka pardon nga non remarqué non lingana iba bato ba oloba biso nde to provoquer ya Gabi pour ya Gabi afinga bato lobi on va commentaire rebelle je vais dire ceci na bato tout ba ota biso. Moi, ça fait 8 mois. Ata ba provoquer yo ma mu kolonde wana ko ya finga be sanité. Nga ba provoquer nga te non ko tozo nga na o continuer ma loba. Nga pene na za ba provoquer nga ba ata ba provoquer nga. Est-ce que ba provocation nyo se fona ko répondre to personne na ina répondre fona ya finga bêtise. Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que biso so to provoquer qui a Gabi to finga qui est bêtise. Et puis biso to provoquer qui était. Arrêtez de dire n'importe quoi. Soyez biso provoquer. On masquer bêtise pourquoi? Bato balinga ba masquer bêtise ya bato to yebi bango parce que bato ba vivre na kata bêtise. On y a d'âge moi balu bana linga ngolo baka. Niamo alia kali abo magalide su azala kana kata lide su. Ça dit ça d'âge walu balu baka. Ça dit moto azolinga boma moto aka na kata ya moto. Bato ba olinga ba boma Gabi yaka bato bana katina. Ça dit ba o mona ke moto o sala mabe. Ya Gabi artiste comédien ya muneno a marqué histoire na génération na ye. A préféré a shit, a ça la shit libre ya modèle yo pour ya koloba loba sanité na télévision. Et puis mon abandé ko ba oloba ya Gabi o solo li bongsi journée na nga balantan alobi bongo balobi balandi ko na ba commentaire bongo tant nga na yo contredire ya Gabi na buzo ba oloba to na ba bêtise ozo ba télévision ali bato balandi nga yo kansani nyango yo nde muto za parmi bato ba fingi sa belle vie yo nde bo pousser ya oui ezala ba commentaire bino ba parmi yo na Sarah boza parmi bato bo fingi sa belle vie parce que ya Gabi avandaki na ye bino bo tumbola re ya ngwana ya ko s'attaquer na belle vie. Na ebisi muto na komela gi na commentaire Gabi banda ofinga Gabi na ebisi na wabi ya Gabi bandi ofinga belle vie pas moins de une année nga peme na belle vie na sali moins d'une année na même pas na 10 mois ya Gabi afinga Xil Pechanga ya Gabi afinga Diana Makila na télévision et bobolo ya zoba oyo na na ça combien bembe a ofinge kaka ti e mema Gabriel na liwa. Et comment il s'appelle longue vie à lui. Comment il s'appelle Diana Makila. Tiens même Diana Makila na liwa. Toke sous musika. Bato nyoso ya Gabi afinga Xil Pechanga nga zaka. Est-ce que je défendais Xil Pechanga to belle vie? Non, mais pourquoi bolinga bobo sana? En fait, ils n'arrivent pas na biso va congolais facilement. Nous oublions des choses aussi facilement. Facilement tout ça na magam. C'est tout le bana Gabi ezate parce que nga na rencontré personnellement personnellement même ya Gabi lo bango na ebi na ngai. Et je crois pas qu'il y a Gabi ba ebinga personnellement comme on est na TV évidemment comme on na TV za ko yeba mutu te za ke na mona ka mutu na TV va vite fait na mona ka fali mais na ebi fali te fali ba ebinga te. Donc voilà ndengai na yebi ya Gabi na télévision na mona ke ka na télévision na kutana na yebu ete ata mbala moko na vinanga na ebita rappeler nga peut-être na ko bosana mais tant on mona zéro biso totalaka na théâtre zéro biso to pesa ba valeur lobby le loi commis anti valeur on doit faire des nommés à ko recadrer certes aux omisé na valeur tout est bisaye obi le on to ça émission na papa simisé et ça n'a pas si à lobby azali na ebicho en tout cas. Des fois, il faut aller visiter les grands artistes. Il faut vraiment que la moussa icône parce que papa mo basali moussa na bango bien. Aujourd'hui, Simisé, il a 63 ans. 63 ans. Imaginez, Gabi, il a même pas 53 ans. Même pas 53 ans, comment ça shit libre, il y a ma bébé, il y a ma bêtise. Ni le goy le kelanga.
ndele ko elekela nga yango wana alobi bana na biso ba papa ba bengaka ba mama ba bengaka kandi ba bengaka biso papa bulu ba bêtise na be mission moni be mission bana batalaka mama muso benga papa moni ilo mo lo baki boye ezaki na ngo code mais ezaki na ngo code mais moi na tuni quand même si c'était quoi bon na expliquer pe kana ndenge nga yo expliquer qui sans que donc au moins que bana ba parents ba se plaindre pour na bana na bango. Parce que bano babotami na nzela poto ba oye ko la lingala na biso à travers ba communication na biso autour ça na télévision. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'il y a Gabi sera fandi na leki na ya mobali? To grand frère na ya mobali. To bana na ye. To ba cousin na ye, ba cousin na ye parce qu'il y a Gabi azana ba cousin évidemment. Afandi na bango akota la émission na ya salaki. Est-ce que akota la émission wana ya Gabi afandiawa moi na ya fandiawa ba ota l'émission na. C'est ridicule. Vraiment ridicule. C'est très ridicule. Je n'ai pas assez de temps pour elle. Moi, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas vraiment assez de temps. Non, tant pour nous là ndeko. Ndeko avant il y a kana sumo mafuta RM light yango. Elongola ka ba vert. Mafuta elongola ka ba vert. Yaka osombela nga na sombela yo opakola tia wa nyonso parce que aux amona mukie en fait je dirais aux amona mukie tu es déjà dans les 47 ans mais ti sikoyo non dans le bâtiment va ça toi avancer s'il te plaît yango ngana tunaki est-ce que ya Gabi aza mukolo ya mama top est-ce que ya Gabi aza mukolo ya peshanga est-ce que ya Gabi aza mukolo ya sila ndenge nini ya Gabi anini makasi non ya Gabi azaba po batu musuba lo ba ya Gabi akoli makambalo ba ya rokola ngo yango na otuna aza mama robota basila akobota ba dinana akobota ba ya Gabi elle a même pas 53 ans. Elle a même pas 53 ans. Ya Gabi okozala na ba 51 ans. C'est trop. Maman top na dans 54 ans. Je crois Thérèse a dans 53 ans. Vers 54 ans. Et si là, je crois, elle peut avoir aussi 52 ans. 52, 51. À Rosa, l'âge mon Gabi, toi, l'âge mon Rosa Mkola Gabi. Ici, je crois qu'elle peut avoir 47 ans, vers 48 ans. Quelque chose comme ça. Idem que Belleville aussi. Et il y a Gabi à Colline Nanté. Non, tous en a papa si misé à 63 ans. Non, tous en a épé Benibou. 63 ans. Il réfléchit mieux, il parle bien na télévision. Soit au niveau même na polémique, soit tenga ligne polémique 63 ans si misé. Wow. So moni na kamou na mais comment tu peux avoir 63 ans dans d'autres? Abina na 63 ans. Mais non, comme moi Gabi, cinquantaine kaka seulement opposé ba acte nyonso opposé au ça la shit libre modèle au quoi sa carrière to baby sa carrière non facilement. Tes carrières c'est couffé. Et pas tourner en sous-té. Mon to moko ta olinga tourner. Pas wa ka sous-té. Oyebi ngelo esalenga bien zaki nini. En fait esalenga bien na mona yo ndire sert à moi sans ça comprendre makambo. Tant que Thérèse a finga belle vie. S'il a s'est permis à communiquer à travers ces communicateurs pour dire que naza contre collègue oyo a finga collègue mususu ponanga. Si le lobango azala contre Thérèse pour ndenga zo s'encharner na combat belle vie. Parce que baza bango nyonso tout moko. En tout cas, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. S'il n'était pas d'accord, si on a biso ça quand même conscience c'est comme on a quand même na ba émission na bandenge to ça la musala akomo comprendre quand même que il faut na zonga na raison c'est bien si comment arubenga Gabriel a tourner na théâtre pendant que Gabriel a zo finga ka bato na télévision et puis comme il a payé et puis il m'a si la soirée quand on tira Gabi akanimateur le bilo a wepwani et comme il a ce qui va comédien misusu ba contre ba propos Gabriel a obtenu na TV ce qui va leki na ye ba yaya na ye bana na ye ba contre ba propos ya obtenu na TV comment bino communauté congolaise bo appuyer bana na ye bango moko ba osepena ba propos maman salate. Quelqu'un m'a dit Gaïta Koutou déjà à l'oba que Maramba Mama na okipa ngoli souti. Donc et pas un biso à mongo tolobaka a sukoli maboko. Donc Maramba Mama na sukoli maboko na tikali ga lowa mona ya za mama nanga. So pour mes ali ya famille a ko aider nga lowa mama a ko orienter nga lowa mama.
mais na makamuna ye ba ki acti comédienne na ye etalingati obinga sebela na mama top poani mama top azara so asali be émission omona ba ne ba d'accord na ngote ce émission mo créer problème na toile ba ne bazara clair moi ba longo parce que azara ma campagne ba ne ba na ma campagne dada va na ba lekini sur place moko ba se déplacer ba longo pa na bango ba ki tie pa mama top ba ki ol gagne la mama bango parce que émission no salaki il fallait pas au salon raison pour laquelle au monde mama top a joué à tourner sous émission pas en pambaté à se réserver parce que bana ba lakisa ye ke makambozo sala olo balo na TV et ko coûter biso bana wa basi parce que pour ba la rolinganga mais autala ba sortie médiatique maman na ya sala eza ndeni moi ça ko linganga auta ba sortie médiatique ya maman na bango eza ndenge nini moi ça ko ndima na ye mais famille ya moi si tant bo autala ba na famille nini ya maman parce que la famille d'abord c'est la famille restreinte ndenge yo zaboué yo na ba petit na père c'est ça la famille avant maman leki na ba tata boss na ba noko baya donc tant on balisa moi na ngai na famille ya Sarah non balisa yete Sarah finga ben sanité na télévision déjà moi na aoza d'accord mais ngana yebisa moi na bon moi je veux pas soki yo lingo kende en tout cas na sugoli maboko bo bala na bino menga etalingate c'est ça. Mais pourquoi la sœur ne veut pas comprendre? Pourquoi la sœur ne veut pas comprendre? Pendant que banana ye bango moko ba contre ye. Bande ko na ye ba contre ba propos obtenir. Ba comédien ba collègue na ye ba za contre ye. Mais pour ani ba ko lo bana été. Te na moni ba bande ko musuba lo bana ye kuna epi créer ko so na kuna na ngambu na bango. Oui. Na moni bande ko musuba lo bana ye comment ya Gabi olinga ondimi omi sambu sapo na $30. Olo baba phrase wana panza pour na $30 seulement biso to lo ba $50 nzo za $50 des à $30 hein $30 seulement. Ah mais attends le bêtise à bongo attends il fait ça la buzz et matisa chaîne nanga non longolango il est caté parce que la communication dépend aussi de part et d'autre et ça a responsabilité à chaîne pe ezali ouais ngana ko lo bana sakanda buzoba yoko yemo lo bien ngwa bisoki amoni caméra à s'emportaka a komaka agité comment il soit caméra yo comment agité yo maman a 51 ans okomaka agité liboso a caméra est-ce qu'il y a un sens maman a 51 ans akomaka agité liboso a caméra ils ont un sens ni et puis tu viens à la télé pour affirmer qu'il y a lobaki sans se rendre compte que ils ont un bano ba otala yo ozo détruire merci mobimba oui bi gaso ayemba okiti mukie libulu na kati rouge aza en prison bagabi pe fo baza na ba prison aza na prison tu sais pourquoi aza na prison a sambi ba tie liboso ba juge azo samba na ye ba argument na ye pe ndenge biso bato to na biso bata l'état te ba fait to na biso ba juge te to mona ke ba argument na azo pousser et a pe valable mais l'état azo la ki sa biso ba juge na ba avocat ba la ki sa biso ke makambo ya zo loba ezali infraction batuna ki na tala ki ngo batuni ba biso ke za bongo te po ani dans au moins moi so bina zo simba nzoto na ye voici po yo lobi na kati to otuna pe ya gabi loba tina rouge na akoloba na yo li sapino na kati wana ochaki wapi tango loba na panzi parce que il y a un trou là il y a un trou là oh yo lobi na kati wana lobeli yango tango loba au jeu le la gauche ya droite au tien à droite au pandi boy ya gauche au jeu au pandi boy tu vois ça na kati wana ya rouge wana e monana parce que l'état s'est repéré ata yo pousser par argument si ba okanga ya gabité moi je souhaiterais pas parce qu'il na lingaraté bakanga moto d'ailleurs ngakuta ta batu bukangisinga et normalement on a salité et puis sous bukangisinga nous comprendre qu'il faut bobimisanga mais on souhaitait péter à Gabi bakanga mais on linga juste l'état est interpellé ba rappeler parole na public rôle na ezali oza éducateur éducatrice ya masse mère swana bombaba otala yo bana mikyo ba obota malelo ba otala yo musuba ibi makamwana te bien que aujourd'hui nous avons des smartphones des Android de télévision smart où ils permettent surtout directement na YouTube on peut voir tout sur l'internet sur les réseaux sociaux mais au moins tu peux avoir quand même de retenue que logo no ko bangote au-delà ya kanda nanga au peur de maîtrise liboso à caméra maîtrise en isa ya nani isa ya yo moko pourquoi tu au peur dans poani
C'est ça le problème. Après, tant qu'on a la Kisaya Gabi qui sali mabe. Et puis, Gabi a coûté à $50. Nous avons payé $130. $30 seulement pour te faire ridiculiser jusqu'à ce point. On dit que ça n'a pas nayo. Autant même pas venir que nanga bazobota bakoko bakobala bakozwa ba belle famille ozotala ta soni oyo mema na famille banate. En fait, ce qui fait mal dans tout ça, c'est les images restent légendaires. Les images restent légendaires. Vidéo oyo nion soto ça. Et le ça n'a pas si ça. So ça l'émission yomoko. Au publier en yomoko na chaîne na yo. Tu as la possibilité de supprimer ou de retirer. Mais sur une vidéo, on a déjà commis diffusé de part et d'autre. Atayo supprimé na compte na yo. Il dit qu'il y a na chaîne na biso. Vidéo on a Gabriel Loba na kati rouge. Ou Loba na combo nango proprement dit ne biso to Loba na lingala. Moi c'est mobali ba osangisa nzoto ya Gabriel Loba ngo na ndenge to Loba ngo na lingala. Ezali na chaîne nanga ezali mais Gabriel na mte so ba sipango. Lelo ya Gabriel ya yo Loba sexe à moi si. Nga IP yams na sexe le roi ya Gabi. C'est par quel mécanisme? C'est par quel moyen? C'est par quelle voie? C'est des paroles irréfléchies. Après, vous avez une maîtrise de la caméra. Est-ce que vous avez sango ya Gabi? T. Tout le monde a bien un lobby. Ok. Ils ont confirmé T. Mabi, Sarah. Ya Gabi tant wa finga rabatu babima ba comédien babima bango babima entre bango ya loba mais tango Mike la Duchesse ayaka ko bois kandiba ke biso ba comédien to bima entre dans le tournage ya bima entre ba comédien te po ani na yo ka ngo pasi yem to ça répondaka après les lois comment on dit mango il t'a répondu à Lokuta. Et ça, Lokuta, il a raboté. Il y a le bac qui a bimana ba comédien. Ce qui est banga, les gens bateau soit bateau to ebi qui ba bimana entre bango, ils aura les passer. Si. Mais dernier soit quand bon, après un moment, on a eu là. Il paraît, na évité ce qui est Solomabi, il paraît à Gabi à Banob Mana Shoga. Shoga, qui ça Shoga? Arrête ça. Je te dis, il paraît Betty Solo, c'est quelque chose que vous affirmez pas. Ok. Pour la nini asili kakata Mike la Duchesse alobaka que taba tournage to bimanara. Pour la nini ya Gabi ayaka ko répondre. Pour alobaka na komba mutu te. Batu nyonso bakokai ko yape ko répondre mais yeka ka répondra pour aninga bi pour anini. Oh il paraît à l'époque azaro bimana Shoga. Mais Shoga dans mbala midek. Je ne confirme pas aussi, c'est ma qualification. En fait, on va essayer juste d'analyser. Et puis, il y a son ami, il y a dit Gitambala, il y a dit Dikambala. Ndena Yoka, la rumeur. Mais je ne confirme pas, c'est sa vie privée. Ouais. Là, ça m'est égal. Et Talingati, sa vie privée, Atabimina Moutapousou, c'est sa vie. C'est Talingati. En tout cas, il est Talingati. Abimana Shoga, Abimana qui que ce soit, c'est sa vie. La relation peut pour ça la sauter. Té, Ngaï na Lobaï na Yé. Parce que nous avons besoin de relations avec Gabi. Mais du coup, quand elle passe à la télé pour affirmer qu'il y a un APD, c'est ça le problème. Du coup, quand elle affirme à la télé qu'il y a un APD, on a dit Gabi. En tout cas, ce petit cop est ça bien. Et puis, il y a un Gabi, il y a un cop à défi. Non, bien, il y a Dubaï. Il faut avoir de côté les. La télé va dire que bio Néli ngana ochaka ya Gabi défi c'est que ngana a besoin de Gabi ya Gabi oui elle a besoin oui elle a besoin de Gabi n'a pas besoin de Gabi pour pas besoin insister tanga mon pays que nous yam singa on va ndago réfléchir t'es n'a pas besoin de Gabi on a ça mobile je suis déjà dans les trentaines je suis déjà dans les trentaines, il y a cinquantaine, je crois 51 ans. On a 38 ans. Et les cas? Oui, il est non 38 ans, 50 ans, donc 10 ans, 12 ans, 13 ans. La différence, c'est pas trop. 13 ans, Boutangate. Voilà. 13 ans, Boutangate. 13 ans, Boutangate, Yagabi. Yagabi, seul moyen pour qu'il nous confirme que nous avons PDT, il faut caca aux anangas.
Je te mets en défi. Non, que 4 chemins. Non, le va péter que au. Non, filmer pour les sentiments. Les sentiments ils sont bailants comme à niveau na point. Ils ont sentiments ils sont bailants. Ndazana ya gabi po sepela na e. Te ngai pe na lo bango na lo bango clé. Omoni départ ya gabi nde amate. Te yo po sepela na yo. Po omoni ngai na biso lo mo. Do yo po sepela na yo. Oui, ngono sepela na gabi puis bana kala. Doti ndiko kosanga awo nga base bataille loka ya gabi to kosanga nonga. En fait, omoni langage mot en français la petit viens à manger. Au fur et à mesure, on a sorti il y a Gabi trop la télévision. Comment on mis trop. Donc on a raté l'émission il y a Gabi. Il y a Gabi qui s'inquiétait donc sur cette émission na talango. Donc comment ça? J'aime ta façon de parler en fait. Il y a Gabi. En fait ça m'impressionne façon dont on le fait. La ligne en moins. Par conséquent, il y a Gabi non invité à Dubaï. Dubaï, is it coming avec Yagabi? Moningo est comme elle Dubaï. Elle Dubaï, Yaga pour ah batbaoloba. Yo, dino comme lingasu yams, vous assurons tambal na yams. Na Dubaï sauf muta okipa zate. Moi na kabila de père za kuna. Ah. Nene. La nela batu kuna. Ah nene bon ngana Gabi to sa moni ya kulisi. To sa ngwa kuliste. Oh. Ya Gabi. Ah c'est bien là. Dala. Évidemment Gabi ça va. Bisous. Il y a un moment dans l'épisode démarche n'est à ma vie. Il y a un TV pour répondre à ta fille dans la démarche n'est à ma vie. Nathalie a émission parce qu'il a remarqué que parmi les artistes et comédiens, il y a plus de la télévision, c'est Gabi. Ils ont rarement na Mama Étoile, ils ont rarement na Nicole Bakata, ils ont rarement na Aziza, Maman Milo, Maman Annie. C'est rarement na média. Bah ça va sortir. Mais seulement il y a Gabi qu'il ne cesse pas. Il y a le à ta fille hein. Il est gâté. Bah Marie-Hélène. Bah ya gâté. Ça nous arrive au benga bango na ba émission, ba lobaka non ba boyi na bango. Je ne peux pas. Ba boyi na bango. Mais tant que yozo yo le gana TV do, c'est ko lingo kota na poto parce que TV na mindio za poto. Tant que yozo lingo kota, oyo le gana TV, oyo kota poto. Alors ngata no ta ba émission na ye et pousser nga ya réfléchir comment contredire makambo ya Gabi Alobi parce que ça nzela té. Olobi vérité, totali ya Gabi. Na yo ka bien. On a bien en vérité. Ya on a bien la petite vie à manger. Non bien. Ce qu'on prend mes amis. À chaque fois, on a regardé la TV. De son côté, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avoir le numéro à Benganga. Yams, dans la salle à Oni. Ah ouais, je vais te dire. Tu es en pleine émission. Tu es en Yamba. Ah, au fin de bisou. Voilà la provocation. A confie na biso. Ça là, et puis les asco qui l'équipe et pas la biso. Donc vraiment il y a biso de te tumbola. Niveau fin à biso. Maman tika. On est dans cela privé beaucoup de place non parce que mon biso en fait internet ba comme ça on ndeni. To ko za to finga na boye, to lo ba mabebe tant to kutana. To ko mo sola na biso. Ngala zela ka moment on a il y a des gars qui ont ma bible na télévision, ils ont recadré ba émission na e, to kutana en dehors ya télévision, place moko boye. To solo na biso. Invité. Ako invitation au yati. Dubaï. Il faut arriver à kiza biso. Mais c'est où que bossa bolu on est. Te ngana chenda défi. Yo benga na PD. Mais attaquer kaka. Te ngana na attaquer mso mono ndinga na publier. Ngane na d'accord ya Gabi a attaquer nga. Ah, c'est probablement difficile à moi si à avancer mon bal mais en tout cas je permets à Gabi à ce qu'il y a à attaquer et puis voilà. Nada pas tant. Tu es sur numéro na ebiso moto komeni. Tu es ebiso non to. Soy na ebiso na bi. Pour nga na kapé ba komela ça les Gabriel ça va tu vas bien. C'est de la part de tonton Yams machin. Déjà la fin on to continuer au suka neni na Thérèse. Thérèse et Simba été. La CPL n'a pas eu, mais tant que problème na souka na l'état, vidéo rebimaki, abeba makasi. Je suis aussi calide.
Poni maman le vas exara. Oh, non tout d'abord dire. Cette vidéo voilà ça ce ko kimula iboy. Kimula iboy. On a o Thérèse na bi. Ah. J'ai Thérèse comme iboy. O baimba moko. Vite, vomi à Gabi. Hein? Vomi à Gabi. Mais na loba na ngote. Esuke la ngamo na mutema. Lelo ya Gabi o loba na apidi. Mais ya Gabi oublie que yeka kamuta loba na ngaki naza mobali ya mwana ya mama top dada. Mokomi sous PD. Ngana komi sous PD. Donc selon ba lignée. Selon ba lignée na comprendre que ya Gabi on dira tala ngapi. Atala ngana ba misu ba bozier, asala ngana ba bozier. Si, j'ai remarqué. Tu sais pourquoi? Il y a Gabi ka mutaye awa. Ngai na lobi makambu na ngai mususu. Kombo na ye et glisser na kata makambu na nga. J'étais obligé de répondre à la question. Na répondre à la question. Il y a Gabi a yembala moko. Poup. Na ye na mobali na mwasi na ye dada. Oh. Mais il n'est pas tout sur le magamusu, maman, il est moi c'est dans dada. Tout sur le magamusu, yo finganga et puis so remarqué ya Gabi finganga te. Akora fingote. A finganga te. A finga ba mama pareil des mères. Somo nga mekate. Yo pense que mon nga finga kio. Mais mi somo to sala non. Nga mekate. Yo ndira mochaka ba ya Gabi ope bosakana. Comment nga bolanga la bosse côté ka jwende. Ya Gabi a yebi so lingo laksani. Ayebi ya Gabi ayebi to ba benga nga yambe bolanga la bosse kota bolanga la mobalo a kitoko sko kitoko a mobali ti ba opeso kombo bolanga la sadi ba parents ba zoaka kombo parce que moni ba kombo na biso to kanango ya yambe eza no ya famille ba pesi yo kombo mais sko ba kombo wane e pa biso bangala e yaka après ba envisager comportement mwana ba mona nde mwana zo kola ne ba zu kombo wana ba bakiseli. C'est comme ça. Ne va pas penser kombo bolanga la bosse kota. Donc bolanga le lingo la kisa mobali kitoko kitoko. Le izaka lo mona bosse kota. Donc bolanga la kitoko makasi. Bosse kota kitoko. Siko kitoko wana zaka ya boete. C'est-à-dire ba tango papa zo sukola yo ya maman so azati aota la mamwana banana mututi na si aota la forme mwana ba mwana kitoko. Ya Gabi. Donc kitoko vraiment kitoko. No ya. Mais quand moi ce que tango ya Gabi obe nga PD, donc comprendre obe nga PD o sala lijoa nini. Ya Gabi na bakanda. Eza âge. Âge est-ce que ya Gabi na kanda mona lo wa mana dada. Ata mbala morote, je l'ai dit à chaque fois, je suis pas. Il faut expliquer pour akobo elo ya Gabi. Ya Gabi, ata mbala mokote. Na skala za moi mobali ya dada. Dada pour moi c'est une sœur. Et puis faut on convaincre avec Obima pena ba comédien ya Gabi ngana ni bala. Naza ata na comédien mokote ya Gabi. Ezaka lo neti Sarah comme ça va question ya Gabi par la grave. Ya Gabi c'est Sarah. Après ngana on répondre ya Gabi. Ya Gabi. Soy comédienne moko aleki na TV. Asala ta voice akomata. Ata mokote alo bagazala monsinanga. Azate ezala sœur, ezala petite sœur, ezala mista. Ati. Je me réserve, je me suis respecté na bandenge nanga. En tout cas, ceux qui nous en comédien, il y a les bosso na vie nanga, eza ya Gabi. Abi ba chroniqueur pété ya limité. Chroniqueur na chroniqueur bazati. Et pour ya Gabi abi na pena za zuwa makasi. T'es chroniqueur azati. Na millier mususu hormis millier ya média, là au moins na passé nanga, mais ngapi na sa zuwa. Net makambo ba utu bengo ba biso ki ya Gabi za moi ça qui sans choga. So eza solo. Non mais bo yeso a jugé passer dans ngapo na bana ba comédien na ba chroniqueuse. Mais oui ki bo dingola bino. Mais yebe fo adna na ndela. So makasi boye obili ni. Ngape fo na la ndela. On l'a ndela bo siko eza passé, so pe eza ki ya solo siko eza passé bo ya Gabi. Benga na le la Gabi fort. Hein? Na le la Gabi et puis na comprendre ya Gabi kana pour ça nga. Mais à ça de démarche mabe. OK. Ça y démarche mabe. Collé kaka na TV pour nos finganga ça et attirer attention ya batonio so averanga sur ta YouTube mikolo ou minetse ka elonginanga ni elonginanga imate kita. Mais je me pose des questions pour ni ya Gabi Sali makambo ba changa na minetse. Baba so moi so finga moi mbali minga sepela na. Si. Et puis so moni mona moi si ba so na moi mobali mamoko ande finga moi sa mobali ana. Ah zuwa. C'est des zuwa. Pour moi si on a yo ça. Ya ngona lui.
ya Gabi passa la lezu et fait la kaka na balobaka ya Gabi na banoko so je sais ya Gabi na 1m74 aïe na costaud vraiment non pour na ya Gabi fara te na mona ya Gabi une fois pour la première fois na matanga ya Jani azaina maxi mais tant na telemi pemene ya Gabi na senti maki na costaud ya Gabi au sepele na ma costaud pemene ya Gabi au couvrir ah ouais très bien très bien mais en tout cas ya Gabi félicitations on ça il choix bien on ça il choix bien on ça il choix bien puis au ciblé muta bien ngana nga partant ya Gabi bon kabonate ezana okate te soki et puis nga sona komi mbale ya Gabi na bilo ke belé no pexé le wali bosso ezaba sortie médiatique OK on gozo c'est théâtre il faut zonga twaza mbongo te ya ça la production ngana ko sola na ye to fungoli chaîne na chena kombo na ye na salika ndesi na biso si la sala na fungoli chaîne na chena kombo Gabi Gabriel TV na zumbongo to andi produit ata ba fanatique ne balinga ye batala et puis na rozwa na ye mana TV na yebisi s'excuser yebisa bato nyonso bayoka ba bêtise ba mnoko na yo balimbisa yo et puis ba rozwa yango ba yebisa ye to yoki yango balimbisi après to bandi là OK na ozala bien omoni ba derrière une femme se cache un grand homme na ozala bongo doya Gabi a changé normalement pour ngana na bambongo na pas na bambongo na tout ça a juste fit sur tout ça ici tout faire avancer bon ya Gabi a boté souti Gabi de acolyte ya bota boté souti Gabi de na 51 ans je suis te ya bota 51 ans ya Gabi a boté te te ngape non risqué te non Gabi a boté te poani ngamoko ya Gabi aza pété à fait mais au ça c'est pas sport ah ouais peut-être avec le temps mais il y a chose moi s'il faut ça là na ndengo ningi ah ouais au ko ça c'est pas sport a ozonga ma place des évoluer na kinana ya mon place wana na démarrer voiture na kekuna mon sport ici baté au katisia mama tika to va na psuna Gabi na pardon au katisa na to boma ba tukuna yo te boyo kati ma michopote liboko eza na inconvénient te ba fongola awa ba zui ba graisse wana ba ton et puis mon na te po ba sala ngo banate bon Dubai is coming avec ya Gabi ndimana nsuka ndimi apesi atindi passeport na ye leki na ye abala sikoyo so na bengi ye pour les bisiki pesa nga numéro ya Gabi et da passe na yebi na place na côté là na yebi ma muto asola na très bien atinda scanner ka passeport atindi na photo passeport toujours le visa passeport atinda ya elongi ça make-up ça make-up wani photo ka passeport boya ça make-up body olinga ka pas problème boy te fotinda ça make-up oh ils ka ta passeport to tala so ka na make-up to tia make-up te photo passeport ni a page passeport na eta prompté mais photo passeport na ni faut ça sans make-up fond blanc. Ok, pas de problème. Total, to tricher à mouké. Hein? To tricher mouké. To chama poudre ka pembe, to mélanger moi fort de thym. Attends moi 2 minutes ka ya moi maille kangi ali to che poudre pembe puis voilà. Pourquoi yams? Nazangi le kolba. Ya Gabi, je te mets en défi. Ya découvrir ce na PD. Je te mets en défi. Ya découvrir ce na PD. Ce na PD, en tout cas, il faut pas en sang. Et puis, PD, bango moko ni bazana ba yebi. Na mili na biso ba chroniqueur to yebi. Mais ce cas au sente ya Gabi au peng obikate. Ngananga. Ya olala na ndakute ya Gabi ayo salelo édition. Bakuna ya la santé te la limba kuna ya Gabi ayo sa émission. Ah lingangote. Et puis ya Gabi akoma calme. Changé hein. Il y a un couple, il y a frère DiCaprio, je ne sais pas comment pasteur DiCaprio. DiCaprio a annoncé à théâtre. On dirait comment pasteur, on a arrêté pour TikTok. Na moi sinae. Couple là on a ses plans, on m'a cassé. OK. C'est quoi ngai bena Gabi qui ndi wo. OK. Autant là bas si nous souffrons. Non mais autant moi si je suis ils ont un bon mobile nyonso mais na yebi mère ba petit ça mère ba petit c'est Gabi.
Petit ya Gabi. Voilà comment on critique Abassi Abatute. Soki mutasaili mission na bimisi ya Gabi rapide a niati mutana na émission les la jeune ici. On dit matin. Non, il y a un service stylé. En tout cas, tout à l'heure, je disais, on doit arrêter avec ce que nous faisons comme bêtise dans la télévision. C'est pas bon. On doit arrêter dans Marambo Belé. En tout cas, tout ça, l'effort, tout ça, Marambo Belé, et ça qui toko mingité. Il y a vraiment qui toko mingité. Tout ça, là, vraiment effort. Bana ba otala biso, maman ba otala biso, bandeko ba papa, to baby sa réputation à bana. Boza ebélé, la linga rabino mingi. Boza tellement ebélé, boza ebélé la linga rabino mingi. Ba comme on a bino nyon sou manata ngamweza te docteur Emily, je te salue en tout cas na Kram. Merci beaucoup na maman Sylvine Joine Joline yango nangoya. Ya Sylvine Joine Joline yango nangoya en tout cas. Nzambe nanga ya batela yo abomba yo ya nanga na linga mingi ya Viviane nanga ya Vivi ya vie. Je t'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup na bandeko. Tout ba juli ba wa Rolanda biso ko abeti ba ko alimbisa. Batonio so ba ofinga na TV. En tout cas, j'ai pas assez de temps pour vous répondre. Na plus focus na Gabriel. Ya Gabi. Comme on a bolanga la bosse kota. Et Kajwende. Comme on a yambe bolanga la bosse côté Kajwende. Ya Gabi oyebi komwana. Je vais arrêter au benga PD, ça vaut pas la peine. Et puis ma mère Emilie Epseng na sa soupe émission pour na Gabi te mais après na tang na ngapi komba Gabi na ma bete na ki ka oyebi ya Gabi ke na za partant ceux qui sont d'accord pour na relation na biso mbali parce que ya Gabi tango abanjo finganga asala zuwa bande ko bare makati asaila dada mwana mama top zuwa wa sape mwana e asaila ezuwa parce que za pom nanga ya Gabi aux en approm nangai. Pourquoi aujourd'hui dada semblerait kazaka moi si nanga oyo yoka ki bande ko baloba na TV. Yo yi au commission ya yo. Il fallait s'attaquer nanga particulièrement, ça allait être mieux. Pourquoi s'attaquer na dada moi na bato za na mobile na ya za na vie na ya za na makambu na ye. Ngape na vie nanga na makambu nanga. Mais tant kaka o s'attaquer na dada directement na comprendre qui na yebinde basi ba fonctionner alors et ça vraiment zoua mbe sala imon ya Gabi car yo le finga nga PD moi je te mets en défi, je te dis la vérité ya Gabi mais kanga soki na PD et ça appelle au théâtre mais kanga soki na PD asko na ba no ba ko molo ba moni maman place a komi bana ba komi skolo ba makambo bon moni maman place a komi parce que olo ba insanité na télévision na lingi bino mingi voilà. Merci beaucoup na batunyo stu bolandi biso to kutani na deuxième émission analyse ya badida Sarena ya Ferregola. Au revoir.